Na Congo na biso facilité penza ofinga batu eza ya makasi penza oyo tolobaka na biso ya makasi na Congo na biso s'il s'agit que no batu baya kosambwisa bakoya na bango kosambwisa yo, bakoya na bango kolobela yo, bakoya na bango koyindisela yo. Ata soki oza na kwa na yo calme osokipaka na makambo ya mutu te, osalaka vi na yo. Me na Congo na biso ezaka na batu o baolukela yo ka ba problème, baolukela yo ka ba makambo, baoluka kaka oloba toki bamoni ke olobi te, baokende kaka kobimisa na oya kala pour que oyaka koloba. Wana penza eza Congo na biso. Donc mwa makambo moko boye kobima kuna batie kombo na yo, balatisi yo miniature, baye kolobela yo, ezosala pasi penza ya makasi. Nayebi te soki na bapays mosusu pe ezalaka bongo to ezalaka na Congo na biso. Yango eloba ta batu mosusu Congo na biso mboka ya ndenge nini. Mosusu tozo yoka na soni penza o tolobaka bandeko nanga soni. Na Congo na biso tokomi koyoka biso moko ba Congolais soni pona makambo oyo tokomi komona la famille. Et osala pasi penza ya makasi pe mawa. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, yalelo penza toye na makambo ka ndenge ezotambola sur les réseaux sociaux. Bino moko bomoni mama na biso mwasi moko kitoko, mwasi nzambe, mwasi moko kitoko o wapi na système kaka ya bien sala penza kitoko na kombo ya mama Amida Chature, ex mwasi ya ndeko na biso ndeko na biso Jibe Mpiana, lelo femme légitime ya ye moko papa na biso Vital Kamerhe. Bolingo nde bolingo ki ezongi. En tout cas couple na bango wana ezala couple moko kitoko. Donc soki tali bango olobi ke non couple penza bolingo si evandi, masolo esi ekoti, masolo esi evandi na système moko ya bien. Bandeko nanga lelo makambo eza, c'est ma toute première fois ya omemela bino mama na biso. Soki to memeli bino seke makambo eza. Avant tokota kuna ekozala bien à nous na yako sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli pas possible, chaîne moko ya ba analyse et pourquoi pas chaîne moko ya ba conseil, chaîne moko ya ba information oyo ezanango exact. Et ensuite, chaîne Moko Yabana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Inès TV, zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolanda nga. Zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu talela pe heure. Biso tolinga soki ozolandaka biso côté pe mosusu ozoliaka. Talela air soki omoni ke eza nango tongo, zwa penza petit déjeuner na yo oliaka. Soki omoni ke non air oyo eza nango midi, na osenga na yo na système kaka ya kitoko, kota na yo olia repas na yo préféré na système moko ya bien. Soki pe omoni ke non air oyo eza nango pokwa, Étoile Inès TV a osenga na yo kota na système moko ya bien. Olia soupe na yo. Mama 2024 Gafker to yelibino solution. Pona ba problème ya
trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante, Gavker, tozali na solution. Yo oyo okota ménopause ata na 65 ans na Gavker okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani binote faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, pe comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Bandeko nanga Gavker aye na ba solution kilikili. Gavker aye na makambo moko ya kitoko. Gavker bandeko nanga aye pona kosekisaka biso ebele ya batu bandeko nanga bazobela kobela nde kobela bakie komona baminganga bakie kosala boye bandeko nanga changement ezate mena tour oyo mukongo oyo esalaka yo pasi libumu oyo esalaka yo pasi mutu penza oyo esalaka yo pasi na tour oyo bandeko nanga neye kosenga na bino bo contacter ka Gavker bandeko nanga kuna ba solution ya kilikili eza ba témoignage ya somo pe eza bandeko nanga na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga tozonga na mwa makambo na biso lelo mama Etoiline Ines TV amemeli bino mama na biso mama na biso Mida Chature na système moko bien mosusu to benga ye Mida Chature mosusu mama Amida Chature donc bino bo comprendre ka ekendaka bongo na système kaka ya tokos bandeko nanga lelo na memeli bino mama na biso ebele toyebi histoire nyonso mobimba ndenge azalaki femme to mwasi ya ndeko na biso Jibe Mpiana le président ya BCBG libala wana esimbaki te makambo mosusu ekotaki na Didi Kinwani simbaki te eye kosala keno mama na biso azalaki légalement marié epai ya papa na biso ki ye Vital Kamerhe. Nini esali ke non lelo to memela bino mama na biso nini esali ke non lelo to ya kosala nano analyse sur makambo yo nini esali ke non mama Etoiline Ines TV lelo aya kokota na makambo ya mwasi surtout ya papa na biso bakonzi ya mboka donc totala papa Vital Kamerhe totala déjà bakonzi ya mboka ezala facile te kobeta masolo surtout pona bakonzi ya mboka ezalaka nango facile te mais lelo to memeli bino yeyo bandeko nanga nini esali keno lelo to ya kobeta masolo bandeko nanga tant de personnes tant surtout ya batu to mona makamnyo sur les réseaux sociaux et na makambo ebele surtout en ce qui concerne musicien na biso Jibe Mpiana le président de BCBG makambo eza ya somo kuna kandenge mwana suka ayaki kobimisa ba makambo na ye ayaki kobimisa ba moto na ye bandeko nanga ba makambo o ebele ya batu bayebaki te donc eza ba makambo moko batu o bayebaki histoire oyo ezalaki kaka ba oyo babandaki kobina koyemba na BCBG nde je m'excuse bayebaki histoire sikoyo ba biso mosusu toyebaki na biso te
parce que ezalaki mwa secret ezalaki caché na côté na bango elelo wana secret eye kobima bamakambo ye ebele mutu na coin na ye alobi boye mutu na coin na ye alobi boye mutu na coin na ye donc mutu aza na makambo na ye oyo azoloba jusque là mutu oyo ayebi secret to vérité ya makambo nyonso nalobaka toujours premièrement ezalaka nzambe parce que ye nde ayebaka mitema na biso ye nde ayebaka soki tooloba vérité tu tookosa ye nzambe nde ayebaka. De l'autre côté bakolo pe makambo jibe mpiana na mwana nsuka nde bayebi vérité ya makambo nyonso tu oyo ezoleka bango mibale penza nde bayebi biso tokoki koya awa tolobi jibaza mabe nzoka peut-être mwana nsuka nde aza mabe kote mosusu tokoki pe koya tolobi mwana nsuka aza mabe kote mosusu mwana nsuka aza na ye mabe te peut-être jibe nde aza mabe donc ezalaka ka bongo moto ayebi vérité nzambe na bakolo makambo nde bayebaka vérité surtout ya makambo nyonso mais lelo toza penza kuna te toolobela penza jibe mpiana te mais toolobela ka makambo ya mama na biso Amida Chature ka ndenge na makambo ya bajibe mpiana ye pe baye kokotisa ye la famille baye kokotisa ye mosusu je me pose des questions pourquoi bazokotisa mama na biso Amida Chature baye kokotisa ye na makambo yo pourquoi ye asali nini ye na vie ya papa na biso jibe mpiana asi alongwa na ye kala bien que bana baza toyebi ke connexion ya makila wana ya mama na bana na ye ezalaka ya bana na papa na bango ezalaka mais ye penza na vie ya jibe mpiana aza lisusu te mais eza pasi lelo koya komona bandeko na biso mosusu baya koloba keno mutu oyo apuyaki to andimaki bamakambo oyo ezalaki mama Amida Chature tango mwana nsuka azozwa zemi parce que soki abando ndima bamakambo nyonso tu ifale na temps wana aya kobimisango na ba réseaux sociaux to abimisango mokili mobimba eyeba mais ye abombaki pourquoi ebele ya bato lelo bakomi koloba keno ye sikoyo mama na biso Amida Chature il faut aya aloba penza vérité ye nde akoki koloba vérité na makambo nyonso parce que ye ayebi situation ye azalaki ye kutu mutu encourageaki jibe mpiana ya bando encourage jibe mpiana balongola bazemi ya mwana nsuka donc bamakambo moko ebele bandeko na nga na ocomprendre mosusu ezolekela nga ekomi penza kolekela nga na façon oyo na Congo na biso totretaka makambo mosusu tolingaka kotraite makambo ndenge eza mais tolingaka soki makambo ebimi tolingaka kokotisa pe bato mosusu tokotisa oyo mabe tokotisa bato nyonso na makambo yango ezalaka mwa makambo na biso bandeko na nga ezalaka penza makambo na biso bandeko na nga ata bino moko tozonga nanu na makambo oyo ndenge bomona makambo ya jibe mpiana na mwana nsuka est-ce que madame Amida Chature aza na part na ye awa bandeko na nga tozala honnête tozala vraiment honnête tosala penza analyse na biso na honnêteté nyonso tosala penza analyse na biso na vérité nyonso la famille est-ce que na makambo oyo ya mwana nsuka na jibe mpiana par ya mama na biso Amida Chature eza toyebi ke batan wana makambo ileka na baebandeli wana tangu mwana nsuka kotaki na nini na ba groupe ya papa na biso mama na biso Amida Chature azalaki kuna mais est-ce que na minute ya lelo est-ce que vous trouvez normal que mama na biso Amida Chature aya kondima to koboya keno bazokosela jibe mpiana to bazokosela yete ata bino moko toloba nanu la famille eza pasi na communauté na biso na oyeba te tozala na mwa sens wana respect s'il vous plaît
tozala na mwa sens wana mpenza korespectaka mpe baninga tokorespecte motu te keno parce que aza mwa niveau likolo kuna parce que aza na bambongo na ye parce que aza na vie na ye ya bien te mais na batemps mosusu torespectaka mpe bato parce que babilo mosusu tosalaka ere mosusu ezalaka mabe mpenza makasi tosalaka babilo mosusu bandeko na nga ere mosusu esopaka biso na ndenge moko ya mabe lokuta mabe la famille il faut toyebisanaka bavérité nga na makambo oyo en tout cas naomona na nga part moko te ya mama na biso Amida Chature naomona yango te yango balobaka kaka soki mutu mwasi na mobali bazalaki mwasi na mobali soki bakabwani na bango ezalaki no kote kuna ekoyinda kote kuna ekobeba ebebela bango moko etali ete parce que asi a changea na ye page a tourna na ye page na ye bino soki boza na posa ya koya kofinga ka ndenge bomisa na bino kofinga boye kofinga jibe mpiana bofinga na bino ye mais kokotisa te mwasi ya bato aza mwasi ya libala bokotisa ye na makambo ya jibe mpiana te parce que ye na jibe mpiana c'est déjà fini bazalaka lisusu te bazalaka bandeko na nga bazalaka lisusu te peut-être eloko kaka ekoki kotia bango peut-être basolola ezaka bana ka ndenge toyebi biso nyonso keno papa na mama soki bakabwane eke bana baza mwa communication ekokota parce que bana baza na mingi ba communication ebele ezalaka bobanda siko ex mobali na ex mwasi babanda solola te ezalaka nde basi na bango to mibali na bango nde basololaka me bango moko basolola ekozala lisusu te balien wana ebele ya bacouple bakataka ngo na minute na yebi te le pourquoi biso communauté na biso tokolinga to ya kolatisa mama na biso Amida Chature makambo oyo ya jibe mpiana eza ba makambo ya jibe mpiana tango ye mama Amida Chature alongwaki na libala jibe mpiana ayebaki le pourquoi alongwaki ayebaki ebele ya batukutu bafinga mama Amida Chature awa bafinga ye makasi me mwasi nyonso la famille eza na mwasi moko te oyo asupportaka kindumba mobali eza na basi mosusu akosupporte na ye parce que ayebi ke naza na place akokende te mwasi mosusu asupporte par intérêt na ye ayebi ke navandi na ndako ya libala oyo me nazo préparer mwa makambo na nga un jour c'est un ayebi fi moko bandeko na nga abalaki mobali moko kindumba tellement mobali azalaki homme d'affaires aza na basalon na ye basalon de coiffure mobali abande voyager nde ko voyager imaginez la famille mobali azobimaka na batravailleuse na ye bato oyo bazosalela ye misala aobimaka na bango kindumba donc na baquartier aobimaka na basi na niveau moko pas possible bimaka na basi oyo balobaka kindumba tellement mwasi ameki na bacondition nyonso eosimbaka te mwasi akomi na niveau oyo ya okende kobunda na basi mosusu ya mobali na ye akozokende mpenza kobunda bitumba na bitumba bakokabwa bango bandeko na nga jusqu'à ce que bato mosusu baye kokonseye balobi longwaka na libala wana avandi en tout cas je m'excuse azalaki mpenza na suka mpenza ya koboma libala mama na bango aye kobenga ye alobi na ye koboma libala te me préparer ka voyage na yo okende ka bisika mosusu mobali asalaka badepense ndenge ezalaka yo kolongwa libala te ozonga Kongo te bandeko na nga mwasi pe alobi oke na ovanda avandi aboti na kobota kote ya mobali azoyeba kake no aza mwasi na nga aza mwasi ye mobali azokontinua kake ndumba kosala tour moko ayebisi mobali comme bana baza mibale comme ça futela biso billet tokende vacances comme camarade na biso aza na poto tokende koluka tokende otala camarade na biso mobali pe alobi pas de problème afuteli bango billet bien na bana bandeko na nga bavoyager ntango bavoyager mwasi akomi kuna
ayeko senga mobali monta ya mbongo akosika mobali keno bakangi biso awa boye boye ifo mbongo et pourtant ezalaki baje na ye bandeko na nga mobali mpe ayeko bimisa mbongo wana nyonso nde na pokwa après korécupérer mbongo nde ayeko komelaka mobali alobi en tout cas nakomaki na suka ya makasi na kindumba na yo en tout cas mpo na nga c'est fini bosana nga na vi na yo mobimba bosana mpe bana na vi na yo mobimba bandeko ça fait déjà 5 ans au mwasi akenda mobala tikala basi mosusu bazalaka bongo basi mosusu soki amoni keno aza na ye bien akoki na ye kosupporte kindumba mobali te akobima na ye na ndako ya libala akobima penza na ndako ya libala ake na ye place mosusu oyo akose sentir à l'aise et aimé mwasi nyonso epai ya mobali alingaka kose sentir comme une reine ye moko azala na royaume na ye moko ba royaume oyo ezalaka ya kosangisa bandeko na nga basi ebele balingaka yango te ba ebele ya bato bayaki kofinga mama Amida Chature bafinga ye bafinga bayebaki te mais lelo ba vérité ekomi kobima sikoyo na bamakambo ya buzoba ya bongo ya bajibe mpiana ya mataki ekitaki bolongola ye na bamakambo oyo s'il vous plaît tango tosala baanalyse ya bajibe mpiana ka ndenge makambo eza ya kobeba tosali baanalyse na biso ya bamwana suka eza nango ya kobeba parce que déjà ezakalaka baje na bango babimaka na badanseuse na bango eza teke eza makambo ya liboso to makambo ya sika makambo ebanda nango kala badanseuse oyo bazalaka ka soki balongwe babimisaka ka bavérité na poisa babimisaka ka bavérité ya somo donc toyei comprendre na biso ke non na makambo nyonso tu eza baje na bango do basalaka yango bongo sikoyo na bamakambo ya boye bandeko na nga bobimisaka basi mosusu mama na biso Amida Chature na minute oyo a mérité paix du cœur kande mobali na yazo pesa ye ba paix du cœur wana a mérité yango na minute oyo mama Amida Chature aza lisusu na niveau wana te keno boyaka sur les réseaux sociaux pona oya ko sambwisa ye boyaka sur les réseaux sociaux pona oya ko finga ye te wana kuto ko simba te s'il vous plaît ezo sala pasi mosusu to mitia pe na place ya mama Amida Chature okamwana na mobali et puis ba makambo moko boya mobali ya buzobe komi ko bima baya kotia kombo na yo na ba makambo wana bandeko nanga esalaka pasi surtout pona basi to ebike eza na basi mosusu ba osala ba analyse ya makambo yo s'il vous plaît ta to osala ba analyse to tia ka jibe mpiana na mwana suka na ba makambo même mama Amida na makambo ya ko sala nini par na ye ezate ata soki mwana suka botaki tango mama Amida azalaki na ndako ya libala etali ete parce que ye moto abando tinda jibe mpiana te ye jibe mpiana abando kende ye moko tango abando kende kuna abando kende na mama Amida Chature te mais abando kende ye moko soki moto abando kende ye moko botika penza kokotisa mama Amida Chature na bamakambo oyo bolongola ye penza na pete nyonso bolongola ye penza na kitoko nyonso bandeko na nga ekosala malamu mingi s'il vous plaît bandeko na nga ka ndenge tosalaka ebele ya batu bazobela bamino ebele ya batu mokongo ezosala bango pasi ebele ya batu libumu ezosala bango pasi batu mosusu eza nde makila ya biso basi ka ndenge soki ekomi kobima eza kobima sans stop yango bandeko nanga Gave Cœur aye na ba solution ya kilikili pona bandeko mosusu o bakozala na posa bazwa mwa bakisi na bango na système moko kitoko ba traiter bango na ndenge moko kitoko bo contacter Gave Cœur soki oza na numéro ya Gave Cœur te numéro na biso yango wana affiché komela biso tokotindela yo numéro ya Gave Cœur na système moko ya bia bandeko nanga na Gave Cœur kuna en tout cas ba solution eza ba témoignage pe eza ya kilikili na système moko kaka ya tokos makasi
Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Nines TV. Grand merci na ba o nyonso tu bazwaka tant penza na bango pona kolandaka biso. Merci mingi na bino oyo bobengaka biso pona koyeba santé na biso, pona kopesaka biso batoli, pona kozongisaka biso na banzela. Grand merci vraiment na bino. Nzambe ya lola apambolaka bino na ndenge moko kaka ya ndenge nini ya torokos ezalaka bongo la famille. Grand merci na ye moko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oyo atikaka biso te, sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore elongo na Étoile Nines TV na ekopesa ye ba matondo ebele na kombo ya nani ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na ye moko Linda bukulu ya balinda. Bambote nanga na ye moko mama na biso mama Tina Sambia depuis Paris. Bambote nanga na ye moko madame Judith Diamprovisa. Bambote nanga ebele na ye moko musala nzambe ya tongo mama pasteur na biso na kombo surtout ya mama Joséphine. Bambote na mama Titi bisika nyonso azolandaka Étoile Nines TV na pesi ye bambote na système moko ya bien. Bambote na tonton héritier Yola na pesi yo bambote madame Grâce Mpoi na pesi yo bambote madame Sandrine et pourquoi pas madame Sidonia Siala na pesi bino bambote na système kaka ya Tokos. Bandeko nanga tokomi na biso na suka wana toomona na lisusu. Bye bye et à la